Ambassade ya États-Unis na Kinshasa ekebisaki na dikama ya bitumba ya badongolo meso babongisi mokolo mwambotama ya Yesu Kristu na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Ambassade ya États-Unis elobi ete zwaki sango ya sikisiki ete badongolo meso bakosala bitumba na ndako ya Nzambe pe bisika bato bazali ba musulmanu te basanganaka. États-Unis ekebisi bana babango na kosala mobembo na bisika biye. Denis Sassou Nguesso abengisi yo mokolo mwamposo likitali ya kafu ya bakonzi pembola matari ya bikolo bya CAC azali kokamba asengi ngambo inso ya matata na Centrafrique kondima masolo pona kotosa linaka ya maponami. Basimba minduki bazali kosenga bopusi ya maponami na Centrafrique batelemisi bitumba pona eyenga ya mbotama. Basuda ya Rwanda kama misato bakomi na Centrafrique kopesa maboko na misala ya ONU MINUSCA. Vice-premier ministre ya mambi ya kati ya ekolo atelemisi misala miso ya koluka kokoyisa bakambi ya bituka. Bakambi ya bituka bakozala na likita le 28 pe 29 décembre na président Félix Tshisekedi na Kinshasa pona bokambi bolamu.